Magazine Nabino ya kitoko Congo lisolo ya mokona lelo veut dire que bandi wapi Patrick Kochibangu. Je suis l'antivirus de la presse congolaise au Bakisi le Dr Love. Basili Kolobaki Tangu. Voilà, je suis Tangu. On est là encore pour nous recevoir Sabino car la chaîne Nabino kitoko Congo SNO officiel, le chaîne ya malamu, chaîne wapi Melabino toujours ma solo ya kitoko ya bien yango. Magazine ya sika yango yelibino Congo lisolo veut dire que a to betaka lisolo. Masolo nyonso en général, eza eurolega na mboka na biso. Eza masolo ya ba promotion, eza la nyonso eurolega awa. Awa eza lisolo non stop. Yango to bengi yango Congo lisolo magazine na bino ya kitoko. Lelo to en affaire ya proposition ya loi ya ndeko na biso Daniel ndeko député national Papa Daniel Mbau wapi abeti masolo. Il y a proposition na $500 pour na robala mwana mwasi. Likambo nezo sala rage awa na Kinshasa, likambo eningisi ba famille, eningisi bana mibali, eningisi ba jeune fille, bazo mituna, ba mama ba mituni mwana nga na tangisi ekelasi akei et enfin ouais robala nga na $500. Est-ce que ça valeur tozanine? Likambo $500. Est-ce que d'autres ezali solo ya kofuta ba makamonia so ba parents basala likolo ya bana depuis que bota mana bango toza likamura ya symbole yango magazine ya biso Congo lisolo lelo oye pona ko memela bino ba point de vue ya batu tozo kita na terrain car ndenge toza awa toza na centre ville to eko beta masolo vraiment na batu. Merci beaucoup na ba nyonso bazali ko landa biso libanda ya mboka. Je vois le boss pasteur Clovis film pa motema ya maman Doris film pa First Lady. Un grand couple qui a donné confiance à Patrick Kochibangu, le docteur Love que je suis. On est ensemble, Tozo qui est dans le terrain pour nous Zolabino, point de vue à Batebele, bienvenue Mangwa, Tanzo Teboyambindo, Patrick Chibangu, le berzo Zélara, Koliwano, le Baki, on est ensemble. Balobisani, Oyo, Elie Sarayo, il faut rebarrer un au Sokola, on peut à Rarapeto. Pour ce que je m'affouta, il faut au Sokola, un Okaka. Voilà, Ndeko Guilain Kantokola. Ndeko Guilain Kantokola libanda ya mboka topesi mbote magazine Congo lisolo eye pona kobetela bino ba masolo ozoleka na kin pe tozo phénomène $500 et le ngomorona Montréal ya lelo ya mokona lelo Ridi Bonteke l'homme géant yemoro sima caméra yemoro pesima na réalisation. Voilà, on descend sur le terrain pour nous avoir point de vue na pesimbote na celle qu'on appelle madame Laurent Koué Anna Bonamatete, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, toujours qui est déjà dans le terrain, ensemble, on a Montréal, Ridi Bonte, qui est pour nous rejoindre. Point de vue à bateau par rapport à faire $500 au député Daniel Mbau a fait 6 propositions en apport. Et dans la Kanda, les parents Batomboki, les Sepeli, Baba moi on a eu $500 moi na Bali et qui est en air. Basenteye à son na famille. Voilà, c'est parti. Bon, on a une image au neni tout sur là. On a une boca par rapport à la situation où il y a $500, il y a d'autres. Car on est au Ibsaibino que toujours pour s'en apprendre à cause batou, toye ba vie na bango sur proposition où il y a Daniel, il y a député Daniel Mbau wapi hier a proposé d'autres et comme à $500. Yango tolobi to me rappelle retourna bakino to lobi sabango ba pesa ba point de vue na bango. Voilà, ndeko mbote mbote kombo nani kombo na monsieur Charmant Matanto nana sur oyoka ki ma proposition il y a $500 ndenge député Daniel Mbau a proposé ki yango pona yo oyamba ki bon en fait selon argument na ngai tant babi tant oui a proposé que notre dote comme à $500 est-ce que bon, $500, oui, c'est pas un problème. Bon, sans tenir compte, est-ce que plus nos populations, tous se retrouver nini juste dans même si c'est à $400,000 ou $5,000, tu ne pas là, mais maman l'ungezate à Rosala. Maman Pele va se proposer biso et aussi mbaté car il y a d'autres né il y a même dans le mélango donc yo moni fala bana maman mususu avant proposer maman mususu maman Pele c'est plus important parce que même si tu vivre même maman ya nango kitoko même à $10,000 non pas la moitié ba député baza 500 musa na bango eza ya ko créer ba loi ya bimisi loi na ye wana ya $500 mais ba député mususu pe bazali on va proposer loi mususu ya saliga musa na ye c'est un problème te loi on a proposé on a $500 oui à ça député. Il fallait que les députés aient proposé une loi pour nous foutre enseignants. On va tant que ça va biso. Pour nous foutre on est $800-700.
balongola no basalaire na bango mike wana bamédiocre wana etango yazolowela no basalaire ya bato te yazowela na ye kaka badote koma $500. Je ne sais pas si on a le banani soit au Kanga. Et là, le bamabé comme on a qu'on a pas bayo quand même. Là, on a réserve pour ça TV. Voilà, mais et là, tout ce bazar, bazo c'est na proposition on a $500 parce que exagération peut y d'autres comme qui. Yo moni aux agents au bali penante je crois. Mais avantageux pour na yote. Non, les avantageux pour na ngate parce que voilà quoi encore le en fait dans le banetinine. Et là, on a sur le bateau à Liboso Nabike. Il y a des députés, on a tel problème d'enseignants, de policiers, de fonctionnaires. Voilà quoi. Donc, soit tel 1000 pages, on a peut-être $12,000 si je ne sais pas. Bon, on a la monnaie, on a $1,000. Pas que ça t'a enseignant, pas que ça t'a soldat, tout ça va tomber. Moment il y a circuler, même à $500. C'est pas un problème. Donc, il y a $500. Donc, tu as $500 à la balle. Non, là, la monnaie. Netinga son moi la moi si. Yo il nga $500 au bala été. Franchement, la robette lo ba kalik. Donc ici mba kututi. Voilà ndeko Armand, merci. Voilà, bana Congo Sengo, CV bozo kanenge bat bazo pesa ba point de vue na bango par rapport à proposition à $500. Ba msusu baza pour, ba msusu baza contre ndeko Armand ya lobby que maramorosa les gens de belé na mboka oyo $500 eza mbongo oui. Mais pour nous à 500, il faut nous saler là. Donc pour nous nos distractions. Non, eza pena maman na distraction ya makasi. Donc ba tika biso na distraction wana. Bata la président France a démissionné lobby avant-hier Macron a démissionné qui. Donc biso lik to kendila to yela ba na parlement wana ba za na banzela obimé. D'accord. La distraction. Merci beaucoup. Voilà, todo kende to tambola to lugara bato ba on sa point de vue na bango. Mbote ndeko. Kombo nani? Kombo nanga Isdon Zombenga. Voilà, ndeko Isdor, par rapport à la proposition à $500, je crois qu'on l'a nagé en haut. Oui, le député Daniel Mbao a Pesaki. Yo yambagi en haut. Bon, d'abord, na Toyoka ki en haut. Donc, ngapo nanga na mon légua on a un prioritaire. C'est pas ça. Ça, on a sens tege. Koba la moitié na $500. Et puis na l'intérieur à Tché parce que 150. Ne Toyoka ki siko. Na 150 wana ya che toki marasiko Kinshasa tolandaka na mboka toke bala oya mboka po bango ba na sa ya 500 ba o pe ba na mboka kuna to pe ba yoka kuna za 500 batindaka bango kotoyo ba roba na ba 500 non ce n'est pas ça za lango a raisonner qui idée na mais yo balina nous té na mona jeune azobo et leur propos mo bik peke ba parents ba comment avec exagération à d'autres makasi ba d'autres comment ba $3,000 ba $4,000 mais proposition on moni en noté que non quand même et pour nous faciliter peut-être ba jeune homme sou ba comment ba la té ba sou ba comment ko senté basi pour bon on ba les até bon na ndongo lobi ndeko idée na nga na mona ngo dans bien par rapport à ndel dans le pays oyo lobela bana ya Congo misa les até to salaté tous travailler te ate balobi ke bala mwasi na $100 otia mwasi yango bolala na balabala na nzela bokolia nini bo vivre comment batala nanu na mboka na biso nde tozali a créer nanu ba loi oyo kopesa ba imboka neti bétidian oyo bazosilisa na année oyo tango bakokole bango ba orange biso ka toujours na chômage. Est-ce que loi nini akoko créer pour na bétidian wana tant ba aussi lisa bazana misala pour mutu azo travailler o azo sala azana possibilité ya ozwanda ku ya osala makamtu ya osala ata bali botie ba mwasi na $1,000 na 600 to mona to balaka mais ndeko ba député baza 500 loko nga azo nga tuna bino question ba député baza 500 musala na bango eza ko créer ba loi moko aye na loi na ye a proposer loi wana sur les 500 499 bazalite demande na yo kozala ba député mususu ba meka kosala loi mususu ye aye na loi oya musala na ye yo zobo yango pourquoi parce que yem dans sa loi nyonso te aussi ça passe ya Congo te bon yete mutu aussi ça passe aussi ça ye bango ba votaki ye to votaki ye na place wana pour na biso population azo sala musala o eza yete mais na biso tout population ya Congo mobimba ako créer pe loi wana ndenga na loi ba $500 ndenge pa ko créer loi oyo pe eko pesa ba na mboka misala oyo eza non nécessaire pour le moment eza non wana te to dans na te pour wana te
tozana on étape wana te ndeko wana azana nulo wana avandisa yango bana mboka bana besoin to lia idée za ndenge balwani na ko voter mais balobeki makambo gouvernement be makambo biloko kokita bato bakolia mais batala na makambo ba fake bazotelemela bango ndeni bakosala na marché bona bala nanu balwa misusu wana na zana lelo moko pona nga yana nous prioritaire pour le moment donc lwana pona nga zana nyango te. D'accord, merci. Ndekolobe zana prioritaire pona yete. Voilà, toujours continuer pe ko zora ba vite oluka ba maman, toujours maman pe te ba point de vue na bango po bango nde ba botel biso pe basi. Toujours tambola rapona koluka ba imboka baloba pona likambo ya $500 balobi Kinshasa et tomboki bina mo bozo kande ba congolais bazoloba ba kinois bazoloba par rapport à proposition ba mususu balobi za une distraction. Ben biso tola na monopole ya koluba te yango tozoluka rara ba congolais ba meka robeta masolo par rapport ya pour na moni papa Telemi, je sais pas ce qu'a accordé biso. Mbote papa. Mbote monsieur le journaliste. Kombo nani? Kombo ngai ingénieur Kams Pomela. Ingénieur Kams. Magazine Congo Lisolo, il y a chaîne Nabiso Kitoko, il y a YouTube Congo Essengo officiel plus. Tu as ça là, moi m'interview par rapport il y a Oragi proposition à loi il y a député Daniel Ombaou. Oui, Oragi proposition à loi et d'ailleurs c'est notre élu, il y a Moamba parce que moi j'habite Moamba et personnellement. Voilà, par rapport à ça, il y a proposition en ayo, il y a bien mon dégaine. Bon, moi je me dis que comme tu vois, Nazana est célibataire, mais loi wana ezali important mais nécessaire. Pourquoi j'ai dit que c'est nécessaire? Parce que tu sais aujourd'hui, tous les loi et belé, ils ont déjà voté mais ils sont en souffrance. Dans l'Assemblée nationale, ils ont loi en souffrance. Lui en tant que député, il faut réfléchir d'abord. Comment est-ce qu'on va faire pour être la loi en souffrance, tout ça en pratique. OK? Je vais vous donner l'exemple. Aujourd'hui, tout ça, la loi, il y a garantie locative. Ils ont fixé pour le domicile, il y a Rofanda, il faut en 3 mois. Mais l'autre temps, il y a Imboka. Au moins, il y a 5 mois, 10 mois, 8 mois. Voire même 15 mois. Surtout ça. Donc, notre élu à Moamba, place où je trouve que on a assez là ils en ont nécessaire ils ont nécessaire tandis que ils ont ban na bateau bazo senté bango pour mobile ils ont bon robal na wana te pour reconnaître nga date boye ba repérer facture il y a $2,000-3,000. Tu ne vois pas que et faciliter ta bateau ba sala ta mon misala na malembe on est permettre bango ba pour exagération d'autres communes là au moins on y bien ngo que ba famille ba commencer à d'autres le roi ils ont ngindisa ndé libota or ils ont honneur. Bon, tous ça pour condamner nos comportements mais je trouve que on a des raisons. Raison exacte il y a que bazo senté bana pour être bon à marier belé. Bon dis-moi ba bala ba salani. Ba bala na $2,000, ba $1,500, ba $1,200. Problème il y a d'autres ils en ont une petite question ba kitisi yango ndeko ça ba les belé parce que après le mariage la vie doit continuer. OK? Et même si Botsan a $500 et qu'il a dit mais faisabilité en mariage. Mais oui, dans tout ça, la loi, les parents, on a $500. Le mariage, ils en ont d'abord coutume. Mariage, ils en ont une coutume. Mariage, ils en ont une coutume. Donc, moi je trouve que l'État n'a fixé, l'État qui a imposé la coutume. C'est une proposition à loi au député à Salim Moussa, ils ont proposé la loi. Il a proposé la loi à Bongo. Il y a un lobby. Ndeko na biso maître Mbao azana ba loué belé en souffrance o ba voter dans l'Assemblée nationale les en souffrance ba raisonner na nous ndenge nini ba kotia ba loi en souffrance et ko ta pratique ozomona parce que premier congolais libala les en nous monter d'autres sté congolais na musalate congolais se retrouver té ata bali mona batu mona ina ndako na moi na romela CRS ndenge nini azana ndako té yo mona nous Salomon. Je propose ceci à notre député Mbao à réfléchir sur comment est-ce que un jeune a ici université, n'a pas un stage dans l'entreprise à l'État, n'a pas se retrouver pour être jeune ou moi j'ai un problème. Moi j'ai un problème. Donc, on a encore beaucoup à réfléchir si je te comprends bien. Oui, nous avons sa nécessité en Mboka Oyo. Tel est le baye belé bazana villa. On a bien courageux. Congolais a courageux.
donc pour Congolais bala ils ont noté que pour qui s'langa dot Congolais pour bala les ali peut essayer musala à se retrouver ali bien ala bien. Combien de Salomon? Il y a Salomon, soit bali moins de $500. Oh là, il y a des achats là dans un salon. Aux hommes, honorable Mbaou, aux élèves soit moi Bezali réputé district intellectuel. Il faut bien raisonner sur les important. Eux quoi aboutir dans mariage il y a bien. Ils en ont nous $500. Voilà, merci beaucoup. Merci moi Nambo. Voilà, à faire $500 ils ont des likam. Pas monsieur bazo c'est pas lango, pas monsieur bazo boya. Parce qu'il y a une proposition, il y a ça, il y a Moussa, il y a député. Donc voilà, on va essayer un peu de prendre en compte notre personne. Merci messieurs. Voilà. Yo, Olobi. Comment on a Shadrach. La vaille na commune à Barumbu. Ça n'a aucun écho. La vaille na commune à Barumbu. Mais Marambo le président Aloba qui va message de député. Et la député, on a souvent c'est là mon corps. Et alors que le mon corps, c'est là mon corps. On a banana Aloba na. Biso to na China na ngote. Biso to souffrir. To na China maman ba Aloba te. Bango ba alia bien, ba mela bien, ba la bien. Parce que ba lobi po ba la moi 500. Na ko ba la ndenge ni ba na ku tuna sister diplôme sope 2000 combien? Musala uta bien na zwakate. Tani na komo zokana ba pota. Po ani na luanga mbongo mukie na chana poshi. Eti mboga nini jeune à vivre aboy. Non, ouais mboga te to kufa ne. Ba bo mabiso. Ba changer ba solo la, ba chama comme na mesa. Yo boy na ko ba na 500. Ngai kutu ko ba le ali gambute. Po ata ba che $4000 mais sona na musala na ko bala. Sona na ndaku na ocha mwasi. Mais tant na musala te, na na loko sala te, ata $100 kutu. Na zongo wapi voilà na alu accompagner moko kutu ba pesa ngata $50 apambe mona na te mais na libanda papa facha chika ba compagner ba sardine toyoka aswa diza toyoka ba sardine ba biloko na ba pays étranger ba Belgique pour nini ba kozwa ba biloko na surtout ba na ngwa te ba compagnie esunga bana mboka donc $500 distraction. Oh 500 wana zanti ba barre biso na morale ba barre biso na morale. On est recours Sabiso, on est peuple congolais qui m'a voté. On est Sabiso, tout le monde est maëlé. Merci beaucoup. China li fabo. Voilà. À faire $500. On va continuer à dire monter que derrière la caméra. On va essayer de voir, on va essayer de marcher. Pour te baroza sous batumususu. Par rapport à Elisolo, il y a $500. Tu es bas, ma solongo, et autres qui ne doivent pas se payer nango. Tu vas se payer nango te. Voilà. Mbote maman. Mbote papa. Voilà, magazine Nabiso Congo Lisolo. Toujours être ma solo à proposition à député Daniel Mbaou au lobby. Il faut que Sabah Nabino à $500. Yo mona ondengene. Papa, eza mabete. Po bato mosusu balingai ko exagérer lokola koteka bana bango koteka. Soko tali mbongo ya ba enveloppe oyo batiaka epana baboti $500 eza malamu. Babiloko ya papa, biloko ya mama ekotutalizela kambonge ebele. Na idée wana mga naza ko encourager eza mabete eza malamu. Pona $500. Donc baye ko bala mo anu na $500 au robot ya te. Eza mabete. Po fati ya papa ezali, fati ya mama ezali. Enveloppe soki mobala ati $500 eza mabete. Po bani ba mosusu bani kotia ba 2000, ba 1500, ba 1000 pourquoi ça? Ozoteka mwana koteka eza nde bolingo. Net yo za économie na bino bosenga mingi ba facture combien? Pa na biso bangala biso tosenga ka fati ya mwana te. Toyebisaka mobali ke lolenge faso yo lingi mwasi na yo yaka na biso. Mais loko tosenga ka biloko ya papa, tosenga ka pe biloko ya mama. Fati ya libala nde mobali ye moko selo lolenga lingi mwasi na ye akoya na yango, akoya na mbongo wana. $500 eza mabete. D'accord, merci beaucoup. Merci. À faire $500, maman c'est peli y a le big non $500, ils a bien, c'est exagération. Voilà, on va voir une dame, c'est une commerçante, avant na bureau na a accordé une interview oyo.
toyoka ye proposition na ye par rapport bon en fait na lobana par rapport à proposition il y a député na biso Daniel Mbao maman mbote na yo mbote papa voilà tokuti yo awa ozoteka kombo nani maman Chanel oyokaki ke ba député moko a proposé makambo ya $500 que faut baba la basi na $500 pour ba exagération ya d'autres eleki mingi yo mona onde nga sepe na hote na mona bien te $500 mbo muke bongo thanks mwana ba classe mwana koli ba baleka na $500 te eza bien te nga sepe na hote pona nga na sepe te on sepe na hote pona nini po ba lobi ke libala ezala kaka symbole yo siko lobi sepe na hote pona nini ba argument nini oyo pesi wa libala ezala symbole bien sûr mais mwana pe bateka ka ete po mbo libala pesi la raté mais fallait ça moi puis mon 500 papa 500. So va dire que moi puis moi bien là ça va $500 za muke mais eza bolingo zo faciliter bato ba kende nanda kuna bangwe ba libala siko $500 wana pona bato ba boti obe ba boti te $500 bi mariage et comme $500 les de 2000 ya 3 mois signoso te $500 te yo lingi batia combien ba wota ta ba 1000 pour ça moi ça va mais aux marchandises c'est quand même mobile a honorer na famille na yo bongo no na $500 papa papa $500 wana te oui wana te ngana sepe na ngote za mabe yo lingi combien ngana linga ta ba 1000 wana to telemi wana sito ke na malema $500 siko 1000 wana est-ce que azoya kofuta mbongo o babokolela yo to eza honneur yo ozolinga olongola ndako ba parana mo babote po 1000 wana déjà tana tele 1000 wana tanga kalkula to suka tana ba 800 ba 700 siko tanga na tele 500 po penga kwa kama wana ndeko kalkula baboyi yango ya lobi mama kalkula te moi si bazoteka ete primero eyebani ke non moi si babala ka autant te moi si nyoso tout lokwa bato ka basi miso boti bana 4 500 moi so boti te 500 biso na ezo rôle moko bongo te nga sepe na 500 na merci na sepe moi si o aboti pe o aboti te ndeko na biso moi si ye alobi makambo ya $500 te ye pena boy na alobi $500 te toyebi te eza marchandise to eza nini voilà ndeko moi si mbote papa mbote kombo nani kombo nanga Trinita maman Trinita tomoni yo awa na ville awa toza na motuna ya rotuna yo par rapport à la proposition au député Daniel Mbao apesaki ke bino nyonso basi nyonso babala bino na $500 yo mona ondenge papa nga sepelite na sepeli tata muke parce que eloba osala ezala te papa ntango aboti mwana na ye na mama aboti biso abokoli biso na pasi ndeti nga aza orpheline papa biso abokoli nga ntina komi na age oyo naboti na te e en plus bazwa nanga na bali te basuki bakitiza mwasi ntina $500 siko badepense papa biso asali oyo abokweli nga ntango yo mobali oyo opesi nga $500 obali nga yeba nayebi te soki mbongo wana bapesi yango baparent nanga bakoyambela yo to yango eza mbongo oyo oyokosenga babengango nini okosenga facture to ndenge nini toza mposa toyeba ya lobi $500 dot ya mwasi ekomi $500 papa jamais donc oyo osepana mwasi osepana eloko wana seke ye mpenza aza donc akomi marchandise parce que nga na koza marchandise na 500 esimba te papa mais yo olingi babala bino na combien po bino mpe bokoma baparent mpe na bino bango motya ba $3000 mobali aza na mosala malonga te misala eza ebele te yo baya kobala wana $3000 papa $3000 eza problème te ntango parent abika ye yaka bana mwana na $3000 yo nde mobali koto kozela kovanda otali mwasi na yo ndenge bobanda bokisheri bani oza na poso pesa honneur lako babi $3000 na so oza poso kodiscute ekoma ntina 500 te mais kolongola ngai ya ndako na bino ye kobala mwasi na ngai eza déjà honneur nazoya kopesa ye est ce que honneur eza par rapport ya valeur ya prix oyo na opesa pa mwasi eza honneur problème te tobi eza honneur mais mobali donc onga na lobaka mobali ala na député wana te mobali alingi mwasi na ye asepe na mwasi natali bota mwasi na ye tisunga ndi na bota nza penda mobimba boy donc il faut bala kana maman lo beza mobimba boy nza penda mobimba na boti na te apaka ndenge bon déjà na leka ba étape wana mais na boti te ba étape wana na lobaka ka toza déjà liambu ma wana mais na zana mobimba na boti te mobali obala nga so aza susi na nga aya abimisa mbongo atala boto nga na zana ngo aya abimisa mbongo opesa nga valeur na mbongo wana ala na député na tenga 5 na sepel tout merci beaucoup derrière
Papa Daniel Mbao aluki makamu. Papa Daniel Mbao aluki makamu. Likambo ya $500 oyo. $500. Moi si baba la na $500. On continue notre interview. Ridi Monteke. Tout le monde maman vandi à to me kotuna epé par rapport à la proposition oyo ce qui est amoni en ndengeni. Mbote maman. Voilà, comment on a dit? Hermine. Madame Hermine, député Daniel Mbao a fait une proposition à signer sur baba na $500. Yo ndengo za boboti moi na yo, on balaye ko balaye na $500. Yo moni en ndengeni. Ma idée na jouer bien te bala moi c'est $500. Ya ko linga bala moi ni na $500. Hein? Bala moi c'est na $500. Moi ça cher hein. Moi ça cher. Ko tchaba idée bala moi c'est na $500. Eza ko zo minimiser basi. On a ya ozo basi ndeba na valeur te. Mais moi ça a une valeur te balobi que libala ezala symbole. Oui. Pourquoi fixer un prix au helicolo de l'autre comment la facture à $5,000 pas $3,000? Libala eza symbole. Libala eza symbole to boite que libala eza symbole. Maman boti mwana na ye atangisi ba classe akomisa tina niveau likolo. Après yo mobali yo ye obali na $500. SR abota qui est premièrement botier atangisi bana maternelle une université ça $500. Il faut récupérer quand même ndambo. Mais on a des problèmes, mais il y a proposé l'eau à Wana. Bien besoin de récupérer mon oyo beaucoup on est au moins dans il faut récupérer Nambo, il faut récupérer. À taper ce $5,000 depuis au bâtiment la maternité, ti à cola. C'est comme un niveau au bal. À taper ce $5,000. Est-ce qu'il est compensé car bon et compensé mais na cause la moi certifié ndam na ndena tang 6 mois nanga. Donc on a symbole il faut récupérer ndam. Oui, il faut récupérer ndam. D'accord, merci. Merci beaucoup. Car les Camerounais $500 n'est tout un peu bas coopérant. Il y a des coopérants pour monnaie bien na masolo na ma boko. Tout ça pour ça tu es bandeko. Mote comment on a? Mon Alf. Alf. Ouais ndeko. Au eza magazine Congo Lisolo. Tout ça mettre Lisolo par rapport à la proposition au $500 depuis Temba ou Apesi qu'il faut avoir la moitié de $500. Selon yo, on se paye là ngo. Bon. Na se paye là te hier avant Aloba, biso to banda go balaka na ba 500, ba 300. Ah bon? Oui, na Kinshasa ils ont salema même na mboka ils ont salema. Yo balia na Kinshasa na $200. Na bala na mboka mais leki na nga balia na Kinshasa à 300 kutu. To pesi kutu 200 et tikali 100. Mais bana wa botam. On est colonie. Biso to ba kasa. Ouais. Donc pour na veza honneur $500 wana. Mais eza honneur okobomba mwana na yo na ndako na mwana akei kozwa zemi libanda mwana moke na obalisie ata na 300 wana ya bien eza wapi il faut kobalise akende ata ebebele kote akei ke ayokisanga soni nga papa na ebebele kote akei ngai na longwe na ngambo mais mamsu balobi na tangisi mwana ngai classe penda na vie boye ba ko bala na $500 weza ko finga ngai bongo kotangi papa mamsu balobi na lobi kotangi c'est ça le pango eza devoir ya papa nyonso soki aboti mwana neti na nga nazoteka boye nazoluka mwa 50 francs 100 francs 200 francs mais nakolinga mwana na ngai atanga eza teke po azotanga na intérêt moko boye po soki namoni abali nde sikoyo soki abali te mbongo wana nakorécupéra kwa wapi abali te azwi mpe mosala te nakorécupérer mbongo wana wapi. Donc conseil ni opesi na papa conseil nakopesa biso na mboka na biso faut tobalisaka bana avant soki mwana azotanga omoni alingi nzela ya mibali trop alingi nzela ya mibali trop comme ça yo okovandisa na se opesi etoli olingi mobali to olingi classe so alingi kelasi nzela kelasi ale otinde na kelasi so alingi mibali ata aza na 14 ans balisa epo ngai moko na bale mwana mwasi na nga na 14 ans na mboka nga nazalaki na 21 ans betata mwa langila wana na Chiluba yebisa ba papa na Chiluba ba mama na Chiluba ba papa ni ba mamu bonsu mu jitunga jetu atwenda biya bwa tetu kuikala babanji mu bana betu babaka jito mwana wa baka jiru selesha bwani ayakwenda enze jenda jiku kwena useleja bwani
muye ya mu jato pinyeu mwana uye ya kukola kai mweta jibakato chibi mwika la mulonga kai mweta mujimuto na kujishabishi itetu tout c'est les moins cher mais tout dit mayani kwa ya mwana ye mukasomba bim ale nanje bihita bi ajibaka. Merci beaucoup. Voilà. Pour ou contre proposition, il y a Daniel Mba Biso, Congo Lisolo, tout betara masolo, tout luka, ba jeune ba e ba ko bisa biso, ba za ko sepela na affaire wana to bango babo yango ndeko mbote. Est-ce que Roland la cache nito sur la momuke? Pas de problème. Babengi on a ni comme on a une telle caméra na biso. Au moins on a Roland Gimbi. Ndeko Roland Gimbi. Ouais. Je crois que vous jeune. Très jeune. Oyo qui proposition, oyo tourmenté ba parents belé. Ndeko Daniel Mbaou a proposé depuis à lobby que si faut avoir la banque on a $500 pour un point de vue dans les années. Bon, pour Nangaï en tant que jeune, Naza d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Expliquez-moi ce point, nous êtes d'accord. Naza d'accord pour na, mon relation est belle, et je vous mets la makasi pour na surfacturation y a dot. Et je vous mets la peau. Et je vous mets la. Mboka na biso dans un problème ya misala. Vraiment on appelle jeune mususu adana moi cop ni abunenaka. Moi ma volonté pe ça ya robala moi si. Alinga moi si na ye, alinga honorer. Mais tellement que ba parents ba ko tia ba $2,000, $2,500, $3,000 biso ba jeune mambongo wana ko kangisa ngo ezo zo attend. Donc ceux qui est à $500 mutu jeune lokola ngai moi si na ngai na omeli na ye na ko kipe koloba non. Que bala moi nanga to vana nenda comment to fonder famille na biso moni mais tellement que ba facture ya d'autres eza tellement exagéré donc biso ba jeune tozo ba doute ya okeno bala moi so mona pe ba na relation moi c'est à Monique ozo bala été mais akena yo perdre ye ozo regretter mais on a choisi donc pour nous avantagé proposition pour nanga eza avantagé mais ba maman batika otekela biso basi ezali kama lobi ke atangisi maman lobi atangisi mwana ye maman atangisi mwana ye aboti ye ba miliki nyonso mela wana yo ko bala na $500 ba maman ba lobi eza insulte to zani eza devoir ya chaque parent à tangisa mwana na ye parce que après tout l'air yo ko bala ye soki asala soki awasa musala osombiete et comme et là quoi mutu kate osombi yango fabricant nango ako bénéficier nango sous mais moi si aza au balier na même temps pour soutenir pe bandeko na ye basi na famille na ye mais aza moi si na yo abox pe famille na été donc eza bongo chaque parent a des fois ya otangisa mwana na ye parce que aza mwana ye mutamoti facture te ke ba futa ye oui tout à fait eza ko somba te to somba bana na bango te soki balingi to somba bango to somba na ke na ye parent maman parent aya soutenir na ndako na ngai dans ce cas. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci. Neralobi osombi mwasi to futi 2000 mes parents o ya pe na ndako te ndeko Daniel Mbaou. Est-ce que zo mona makambo yo luki? $500 ndeko na biso mwasi akoyebisa biso kaka ndenge aza kitoko boye aza na taille na ye ya bien boye. Député Daniel Mbaou alobi bakobala bango na $500. Ah, je ne sais pas. Mbote maman. Mbote papa. Comment nani? Comment nanga Lorette Okoma. Maman Lorette Okoma. Car ndenge oza na mwindu na yo ngolo boye, oza kitoko boye. Ndeko député Daniel Mbaou a proposé loi ya ke il faut pas bala basi nyonso na $500. Yo mona onde. Ah. Bon, en fait, pendant nga, na habité ceux qui a l'otaki nini, idée wane uteki wapi. Bon, pendant nga, na vraiment contre loi wana. En tant que femme, na habité $500 par rapport à quoi? Pourquoi $500? Donc, pendant nga, vraiment, na contre l'idée wana. $500 par rapport à quoi? Mais 2000, 2500 libos, c'est par rapport à quoi? Ben, on les a facture selon coutume, selon famille, selon. Parce qu'il y a d'autres $500 par rapport à quoi? Et tout ce que tu y es, est-ce que. Alors, que ma famille est commis. Et abi, et ça pour donc, ma tribu nyoso. Ma famille, bah, comment exagérer, bah, bon, il y a d'autres. Il y a un pour nous faciliter, ma camouille a proposé loi wana, qu'il y a un $500 pour alobi, bon, on est à un symbole, il y a pas mal.
bon nga mpo na ngai vraiment mpo na loi to idée wana en tout cas naza contre po avec un 500 $ nayebi te soki bamosusu baza d'accord mais mpo na nga Lorette naza contre yango. Lorette aza contre siko okonyokola mobile na yo aza ozovi vala mobile aza na makoki te aza na mwa makoki na ye mais permettre aya kohonore yo yozomona honneur wana te yozomona kaka 500 $ wana ata apesi 2000 $. Est-ce que recouvrir badépense nyonso baparent basala mpo na yo bolingo en soi eza nango kaka dot te nga mpo na nga mobali alingi yo oyo aza nango nda kopesa mais eza te ke bafixe montant moko donc mpo na bato nyonso oki ezalaka 500 $. Déjà ça dépend seke mobali so aye na 200 mpe bazwi kaka ça dépend nde baoyokaka na mwasi na ye ça dépend nde mobali azalelaka na mwasi na ye ça dépend mais eza te ke loi moko boye baoblige bato ke fo ezalaka 500 $. Donc mpo na ngonga vraiment naza contre. D'accord, merci Ndeko. Merci beaucoup. Affaire 500 $, toujours continuer. Kino ba Congolais ba lobby que Moussala ezalité mais proposition c'est une proposition qui peut arriver demain, qui peut arriver après, mais une proposition qui est plus important en ce moment. Ils ont retrouvé un emploi pour les Congolais. Il y a 500 $, ils ont un problème. Mon tout ce cas, ça là, à 1000 $ aux familles, 500 € à couper. Ça va, tout continuer kaka. Na masolo na biso ya koyeba affaire 500 $. Ndeko Daniel Mbau oyo luki ba Congolais ba lobby tozo ko baraka. Toujours mes ressources na magazine na biso Congo Lisolo na chaîne na bino Congo Esengo officiel plus télévision pour na ressources bino batu bozali banda pour ba keno makamba 500 $ awa na Kinshasa eza héroïne balobi na Kinshasa 500 na mboka pe ba pesi ba prix na yango. On va essayer de partager avec une dame qui va nous accorder cette interview. Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Je m'appelle Benita. Madame Benita. Oui. Vous avez appris cette proposition de la loi où le député Daniel Mbau a proposé que le prix de la dot sera fixé à 500 $ pour toutes les femmes. Comment avez-vous reçu ça? Non. Je l'ai appris, mais à ce que je sache, cette loi n'a pas encore été votée. Bon, d'après moi, je peux dire, la femme ne vaut pas l'argent. D'après moi, à ce que je sache, on ne peut jamais estimer une personne à un montant d'argent. Donc la femme ne vaut pas l'argent. Donc ça dépend de l'amour de l'homme qui aimerait épouser une femme. Parce que c'est l'homme qui épouse la femme. Donc ça dépend de l'homme. S'il veut épouser une femme à un tel montant, donc tout dépend de lui. Parce que le mariage, elle garde toujours sa valeur symbolique. Voilà, mais le parent qui exige le prix par rapport au mariage de foi, 3 000, 2 500 $. Le parent exige, c'est selon lui. Parce que le montant 3 000, 2 000, on ne peut jamais acheter une personne à 2 000 ou 3 000 $. C'est impossible. Même si on mettait de millions. Donc ça ne vaut toujours pas, ça ne correspond toujours pas à une femme. Et tu proposes quoi? Si je propose quoi? Bon, moi je propose à ce que l'homme, bon, je peux dire, donc, ce que je propose, qu'est-ce que je peux proposer? Donc, ma proposition, je peux dire, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour, ça dépend de l'homme. C'est entre un homme et une femme. Si l'homme veut donner 2 millions, même si on lui demande 200, lui veut donner 1 million, 1 milliard, c'est tout. Donc, s'il venait avec 500? 500, s'il venait avec 500. Tu vas te marier. Si je veux partir, bon, je sais pas. Je dois d'abord savoir si cet homme-là m'aime. Si même, bon, je peux partir ou ne pas partir, ça dépend que de moi. Ozala Mkongo, Ozala Muluba, Ozala Mutuya Bandundu, car à 500 $. Voilà, tout le monde sur la maman la biso, a me coupé sa biso point de vue par rapport à Makambo député Daniel Mbau. Azolu qui la maman, la besoin qui la maman pour la mususu bazo CP à l'ango, la mususu bazo bon voilà, et ça symbolique. Voilà, mbote maman. Mbote. Comment on est? Ndeko Boznai. Pardon? Ndeko Boznai. Ndeko Boznai. Ndeko Boznai, Balobi et pas député Daniel Mbau on a proposition que toutes les femmes on a 500 $. C'est une proposition, il y a loi où il y a PSI pour les députés voter en haut.
pour Nayo. Un mot. En commençant déjà, on n'a jamais essayé de vendre une femme, sauf on donne ce qu'on a pu donner à l'enfant, à l'homme. Donc on donne nos meilleurs, nos enfants, pour aller nous exposer ailleurs en fait. L'homme, s'il a des moyens, il peut prendre sa femme à n'importe quel prix. Et si réellement il aime sa femme. En tout cas, question des prix, imposer les prix, bon, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais quand les parents font souvent leur facture, il y a un prix où ils fixent 2000, 3500. Voilà, lui il a vu que c'était une exagération, que plusieurs familles, que plusieurs tribus ont peut-être exagéré par leur construction de la facture de dot. Bon, là aussi je comprends parce que peut-être mon partenaire peut-être n'est pas un millionnaire, un milliardaire. Là, je me dire que ma famille doit comprendre à cet état-là parce que au lieu que nous fassions des bêtises, du bobard, nous aimerions faire des choses facilement pour ne pas aller aux Zizana et voilà. Et si mes parents doivent comprendre que mon partenaire, il est peut-être un salarié, bon, admettons, de 300, 400 $, il sera mieux qu'ils acceptent, qu'ils diminuent, au lieu de donner 3 000, parce qu'à part les 3 000 $, 4 000, il demande, il y a d'autres choses qu'il demande à part l'argent, vous voyez. Il demande des congélateurs, des plasmas, je ne sais pas moi, des vélos, vous voyez. En tout cas, il faut comprendre aussi le conjoint de votre fille, comment, donc, la façon dont il trouve. Donc ça dépend du revenu de l'homme. Oui, c'est la femme qui doit il faut aussi savoir qu'est-ce que l'homme il est en train de faire, c'est quoi son travail, ce revenu. Hein, même quand tu auras à partir, il faut trouver une maison, il faut préparer l'avenir des enfants. Admettons qu'il a un salaire qui le permet de venir te marier à 300 $. C'est longtemps. Oh mon Dieu. Tu Mon Dieu. Bon, c'est vraiment difficile de dire oui maintenant là. Mais c'est l'honneur que l'homme vient te donner. Ce qui compte, c'est l'amour. Voilà. En tout cas... Par amour, tu peux aller, oui, si je comprends. Si réellement je l'aime, je peux accepter. Par amour, tu peux aller, si je comprends. Mais c'est l'amour d'ailleurs qui fait en sorte qu'il puisse venir même pour donner au-delà de 3 000, je ne sais pas. Parce que si réellement l'homme aime sa femme, il peut même donner le double. Vous lui demandez s'il en a beaucoup. Et si moi je l'aime, pourquoi pas donc. Parce que je ne sais pas aussi la vie. Hein. Aujourd'hui, il est venu me prendre à 300. Le demain nous garde, le futur nous garde encore des choses. Merci beaucoup. Congo lisolo ezo continuer kaka na masolo na yango to betaka lisolo to moni papa ta déjà na bague na na misapi mais to éviter ya balaki na combien to retourner dans bongo après amega robet la biso lisolo par rapport et en fait réaction na par rapport à la proposition il y a loi il y a ndeko na biso Daniel Mbao mbote papa mbote ndeko bon kombo nani kombo na Ben Munga ndeko Ben Munga ingénieur Ben oui. C'est ça oui. Voilà na moi déjà le pété dans musapi na ndenga songi ka to me kotongo balaki me na ah bon wana ma nga privé na robeta ngo ateme ouais, par rapport, il y a 500 $, proposition Ondeko, Daniel Mbao, il y a beaucoup de monde qui ont ici 500 $. Réaction de bon, pour l'instant, ils ont la priorité, la priorité c'est belé, social, pied bonga, loyer, ils ont la prix normal, salaire à battu, ils ont normal, mais ça là, moi qui évolue. Moi, social, c'est bien. Mais libala et au départ, on a sa valeur à moi sinaï. Sur la ligne bala moi sinaï, ligne bala $1000, 2000, 3000. Voilà, il faut dépendre. Mais le bas va régulariser dans le marché social. Pour bala moi si c'est bien, mais après, qu'on lia, qu'on vende dans mon pays, quand c'est malade, mon monsieur belé. 500 députés basés dans le Parlement. C'est juste député moko à s'extirper, à bimisi loi na yewana. Oui. 499 batikali. Bango peut pas koki là, maramouya social, mais ya bimisi loi moko ozo cadre pe na social. Pour mi bali ebele bazo sente pe rapona ba prix d'autres on est légué ebele.
Oui, mais les propositions des gens en carte sociale selon eux. Dans la carte sociale, mais ça ma priorité pour selon ah, ils ont des questions priorité. Ils ont un problème question sociale. Mais priorité. Bon, alors qu'on peut couper sa prix exact que $500. Alors qu'on peut ta marge de 500 à 1500. Là, et le caté, là on peut combien après si 500 c'est combien ma famille au télé 1500 c'est voilà un exemple mais à quoi côté là super couper sa prix na après si dans ma province 200 côté au moins que ça la moins déséquilibre côté mususu après c'est avantage côté mon ils ont moins déséquilibre, c'est ça. Merci. Merci. Voilà. Toujours Kobarara na masuru na biso à faire il y a $500. Nzaou, oh yo Luki, Papa Daniel. Toujours Kobaraka. Mbotendeko. Mbotendeko. Kombo nani bapesi kombo na ngai Aristote Monjobo. Aristote. On a une proposition en loi de Daniel Mbao où il a proposé que Banabasi, il faut avoir $500 pour exagération et d'autres et les qui manquent. Proposition une proposition. Bon, Nalanda qui est une initiative il faut qu'on encourager parce que libala lelo et komaki pour bala il faut omibeta mutu. Il faut aussi la soutenir que nous coïba pour bala moisi. Mais les lots oyo avec une initiative il y a honorable Serge Mbao a proposé Daniel Mbao pardon a proposé l'homme ensemble pour nous soutenir l'oana pour les lots libala et comment le moro le cola parents ba roté kabana. Mais avec cette loi là et ça n'en bien et les bien pour nous vraiment encourager vraiment bah mais au bas la moitié à $500 et ça a mututé après $500 c'est une vie qui commence il a facilité dans $500 il y a moins que Michel a pesé mais koba la moitié à $500 et ça symbole pour libal ici la raté bon libal ici la raté les lots n'a repé ça symbole $500 déterminé oui déterminé mais tant maman moi ça robela tant moi ça robela tant papa moi ça robela tant problème malade tout ça, ils ont toujours quand on bon à Libala. On est joué un avantage non, un avantage dans un avantage il y a battu presque nyonso, tu vois. Donc c'est par rapport à ça. Bon à Libala, ils ont $500 ils ont le droit symbole. Pour les lots on a balé à $500, on a posé un CPSamon sinanga, na ça la mariage mort, na ça le mort ya munene, na ça dépense à $20,000, $10,000, $30,000, ça dépend de moi. Mais pour un symbole à $500 ils ont bon, pour nos parents, on va sauter mais la eloko wana ngana koyebisa bango bango bayebi babi na mnorambo na biso balobi mbonga libala esi la raté mbonga libala et continuera toujours lelo na ko pesa symbole ya $500 na famille mais lelo ceux qui moi si abeli ceux qui moi na beli ceux qui ndeko abeli ceux qui bakangi ndeko na mobile ngaka mobile nena ko intervenir donc tout on est toujours na compte mbonga libala. Et ça malamu $500 parce que na ba parents oh ba mona ki bana ba lokola ba marchandise et ça ba parents mususu bazo ba koma côté kabana ba on peut ma bala ngo umela répéter au bali net je connais un grand frère à moi à bala moi ça la dépense il y a ba mbongo ebelé ba dollar ebelé tu vois mais bah ça 2 ans 3 ans ba kaboina ba mais avec $500 so bala na yo le simbité et ça on regretter pour ça peu moi na ba to fanda ki tu vois. Donc pour nanga na opesa ba parents eza nango mabete mbonga libala ici la raté et là nanga ba parents na biso ya Congo na zape na bande ko basi eza pe mabete so pe ba yoko bala yanga $500 na oboya te ponga pe na ko bala pe na $500 donc là on a contribué pour na moi eloko wana yango wana merci vraiment na voilà merci beaucoup. Et ça a affaire il y a symbole ndenge ndeko na biso tuko leka awa alobi que ça affaire il y a symbole tozo mais qu'un peu côté la susu bato mususu ceux qui bakoki kopesa biso point de vue parce que ça engage vraiment la jeunesse voilà ndeko mbote kombo nani kombo nanga Jansi mingi orge yaya balobi que non il faut bala moi signer $500 et ça loi ndeko na biso Daniel Mbao a proposé yo mona onde yaya eza wana pena loi na logique pour ba bela ba parents ba bota bana na bango ba tangisa bana bango na pasi ba dai ba lia ba monga mabala te o satire oboko li mwana na pasi mwana koli o mona ta mwa fuyi wana o lia ta mbongo avo dae
on se retrouve d'ailleurs au tika lolia ta 100 francs moi noté mais batata moi sina papa kulutu na ba mama leki ba yo lia mbongo na yo ma yo muto zaki vivant o tingo yo muto boti mwana souffrir pona mwana o tika lolia mbongo te ba mama ba yebaka na ba parents na ba biso ba papa ba mama ba yebaka oui ere yango ya kolia ka mbongo mwana tango a vivant ba yeko proposer ba la mwana no mutangile monani o récupérer no lari otiki mwana ke ipo soko bombe na kacha pale akobote lota msu 15 bana diko ko ba fongola benanga mitemo moi 500 bango bazokanga nde bana bango basi bango monde bakanga bana bango basi bana bakomo sente bango bisenta seta batika bana babala bala bakende ba misale zoya e ko moza alliance bo okyo bali ozuma mo bulo na oti baso wa célibataire mon donc on a yo appuyer et dans normal pas bien que jouer un avantage na yo mais va pas belé ba rotomoko mamozo le ya bongo so bani pa na bango bongo biso to kolisa bana te tant to eba oui biso ba parana na biso abalisa bana na montagne tel biso pe to san to landaka lokolo wana eza makambo efongwami bango pe babala na ba 3000 te bango kutu babala na ba age ba 15 ans ba 14 ans ba prix pe ya muke babala bana au senti si qu'on a minute bana kabila zo bokondi bana misu ba sali 18 ans aboti 4 bana batika la bala été atakanga lopangu ezate siko batie bora 500 ba facilité ba ya 500 balles bateni ni 500 balles olobaki nini $500 dans 500 balles voilà merci beaucoup Roger OK biso dara bana leo couloir leo biso neto za to kadeka mabele. Voilà, Negalobi, $500, yango anande, il faut que les parents comprendre yango. Tokuti mama awa azoteka to me rappelle retourner maman mbote papa kombo nani Coco maman Coco alobi mwana yo aza kitoko aza pembe aza métisse ba les gars avec $500 et la proposition en loi député Daniel Mbawa Pessi yo mona onde bon eza ngo mabete na $500 eza ngo mabete normalement ndenge eza na libala ezali symbole libala ezali symbole uta bana bokoko na biso ba mama biso kala banda ko bala bango na ba monta mbongo yana te bon siko so pe nini problème ya mbongo na ba biki o $500 eza pe mabete libala esila rate comme si pe papa mama bakoya pe pa mwana ba yo otala soki problème ekwe na côté ya mwasi mobala obimisa soki pe problème ekwe côté ya mobali moi côté ya famille ya mwasi ba obimisa ça mabete et mabete yo so ba ko bala mwana na $500 eza esengo honneur nde les opprimés liboso ngana oboya te c'est normal les andengwana kala pona ba parents bazoboya wana pour idée ba parents bazoboya na pesi ba ka conseil ke ba sente mwana na yo ke ba ya babala mwana ba pesa $500 wa pesa malamu eza ndengwana. Voilà, merci beaucoup maman lobi ba sente mwana yo to ba ko bala mwana na $500 ni eza malamu soko poni ba sente mwana kaka yo soko poni $500 te mais so ba yo bala normal oza $500 mabeni na libala sila te. Merci maman Coco. Voilà maman Coco lobi toyoki maman Coco. Après maman Coco, tozui les maman à Megaro, ça c'est le point de vue par rapport à Makambo à $500. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a maman? Comment on a madame Dioum Béatrice. Madame Béatrice. Par rapport à la proposition à $500, il y a député Daniel Nzao. Par rapport à la demande à $500, il y a mon likambo libala eza likambo batumi balé. Après nde ba para bayaka ko intervenir. Ponanga eza likambo ya mwasi na mumbali mususu akoki kopesa mwasi na ye valeur yo lobi peut-être otie limite lobi $500 mais soki mumbali wana par exemple dans ndenge na ye aza na moyen na ye amoni mwasi na ye valeur eleki $500 akoki ko préférer kobala mwasi na ye plus de $500 pona ye problème ezate po eza valeur ya azopesa mwasi na ye mususu ezali kozanga moyen mais alingi mwasi na ba moyen wana balingaka mwasi ou bien balingaka mobali pona mbongo te na oyo yaza nango akoki ko se présenter même moins de $500 akoki ko se présenter par ba parents po alingi mwasi na ye ba parents bakoko pesa ye mwasi na ye po likambo libala amour eza mbongo te
amour ezali bolingo d'abord entre bato mibale. Donc mosusu akolinga kobala na 500, mosusu akolinga kobala na moins de 500, mosusu akolinga kobala plus de 500. Nyonso ezo dépendre na possibilité et puis na volonté ya mutu na mutu. Parce que eza bolingo. Oui, les balles eza symbole. Wana ezalaka prix te que non, il faut yelanga autant, eza symbole. Faut préférer ko balisa mwana, soko balisi mwana très cher. Et que kune sika ke mwana zo vivre na ba conditions bien te. Mumbala kokozala na moyen, mais mwana na yo azana esengote. Mieux vaut esika mwana koko kenda azana esengo soki babali ata na 500, soki babali moins de 500, babali plus de 500. Le problème est que moi si on a sika ko kenda azala na esengo. Wana nde eza prioritaire. Merci beaucoup. Merci papa. Yo boy babala mwana yo na $500. Olingi ba senteye to olingi babala mwana yo. Voilà, toujours mes gars, je ne sais pas si Ivan. Excusez, tonton, Mbote. Bonjour. Voilà, et ça, émission Congo Lisolo, na Keo Télévision. Toujours bête Lisolo à faire, il y a $500, il y a proposition, il y a loi, il y a M. Daniel Mbao. Il y a proposition, nous bien bon, en fait, bah $500, c'est bien, c'est avantageux. En même temps, il y a des avantages pour la sur la chaîne. Bah, gêne plutôt. Mais ça a avantage et des avantages. Avantage parce que facture equity, on a mis $500. Des avantages, ça de fait equity. Babylone a acheté un grand marché equity. Bon, la famille va se faire une veste à Versailles, c'est au Sougar. Oh. Il y a plus de $500. Banzungu, Babylone va se faire un equity. Avantage equity, mais des avantages. Equity, ça de fait, bah 2000 balles, bah 3000 balles les a. On sait qu'il fallait revoir dans ma Babylone sur le bâcher. Il faut tout revoir en même temps. Pour l'instant, on a payé Nabiso, c'est pas assez primordial pour ça. Voter ce genre de loi. Bah, voter la loi, bah, salaire, bah, fonctionnaire. Bah, voter la loi. Député excellence, on a Daniel Ombao. Eh bien, il est bien. Ma face, on a mais ils ont cadré la carte socialité. T'es socialité. Ils ont cadré la carte sociale. Congolais, ils ont la basi. Dis-moi un peu. Comment c'est moi les a dit $500. Dis-moi un peu. 500 balles. Kazama Sanga. Il y a $500 dans le message, 300 personnes, 250 personnes. Est-ce que yo pour ma famille en air il y a moi na yo azobala wana il faut me saram bon na oba pesi. Oh mais il faut 3 gens payer. Ma famille viendra pas. Famille on peut encore mais là. Et dans la 500 balles là. Non mais ils ont honneur pour ça l'organisation pour beau payer moi na bino honneur. Les social doit être revoir en plus. $500 c'est bien. Mais les $500 est là et les accessoires derrière. Accessoires d'un cimandé c'est plus $500. Les dépenses même payées à l'époque avant il va mourir $500 $2000. Facture sur $2000 à discuter, $1500 à discuter. Mais bon, ils sale. Le mariage est un consentement des deux familles. $500 ou $1000 ou $2000, même $1 million. Ça dépend de mon c'est bon pour la moitié. C'est pas que loi et quand maman va $500, arrêtons ça. N'importe où la n'importe va fixer la loi mariage. Qu'on n'a pas raté. Qu'on a maman raté. Moi sinon tu as informé famille nationale collègue de connaissance. Merci. Arrêtons des distractions. Tu as volé ma vie. Salaire va fonctionnaire, il va policier. Il y a des gens qui sont à l'aise. Autant dans le bon, dans le calme, loyer, imagine-toi. Non, pour nous, tu as fait une émission, na ministre au église au fond on a chrétien mais église au fond église 500 personnes 1000 personnes à Kati mais à boire des nuits banane mais au Kangama mais ces gens là vont payer le loyer comment voilà oh ça Congo Lisolo te Robert taper Lisolo ana merci pour l'invitation aussi voilà merci beaucoup voilà ndeko lobby et ça on aura la question il y a bolingo ezoko bapekaka na masolo ya bolingo Congo esengo et même bino magazine wa kitoko Congo Lisolo pona kaka ko revendiquer pe ko yoka ba revendication ya batu nyonso ndenge bazolo bela par rapport ya makambo ya $500 o na bala na $500 to na bala na $500 te ndeko apesi ne kaka proposition ya loi na ye yo sepeli na ngoto sepeli na ngote to ki ba vie ya batu nyonso ba mama ba lobby ba mususu ba puye ba mususu ba lobby que moi si bakoki kotiela ye facture te
bakoki kofixe montant moko te mpo aza marchandise te yango wana magazine na bino Congo Lisolo eyaki na terrain ekiti awa totamboli na centre-ville mobimba mpe na basecteur ebele mpona komeka kozwa baavi na bino boyebake no likambo ya $500 oyo ya proposition ya loi ya ndeko Daniel Mbau eza na problème ya makasi parce que y a des jeunes qui appuient eza na bamisusu mpe bazoloba que ce n'est pas primordial. Voilà, c'était votre humble serviteur Patrick Kochibangu, dit l'antivirus de la presse congolaise. Bakissé Laye, Dr Love, on est là pour faire Kara Masolo Ndenge Zalara par rapport il y a sujet Nabisha Lelo Zaraki à faire $500 ya dot pour ou contre Boyoki Ndenge Baimboka Balobi. Toroya les sous na Masolo belé pour na Robeta. Torozape Masolo ya congolité des pères et des mères. Batu bazana posa na yango. Distraction, distraction. Merci beaucoup, bienvenue Mangwata, Nzoto Eboya, Mbindo, Yemokona, Madame Onaye, Madame Anichi Tou, Astre de Lumière, sans oublier Michael Ka qui est mobile et Pembe, veut dire que non, Nyo Setonda, Marinette, c'est bien, et Vanda, Masolo les Karara Bongo. Sans oublier le pasteur Clovis Fimpana, Maman Doris Fimpa, Fesse Lady. Motema, donc c'est un couple mort très bien, si confiance na Dr Love, Patrick Kochibangu que je suis. Masolo Toroko Banayango Kara Toro continue. Jenny Le Manabosa Niote, 3 fois belle, moi si Yagitoko, veut dire que non, la beauté, au-delà de la beauté. Est-ce que vous comprenez Makamboana, Jenny Lema? Sans oublier Astrid Yende, merci. Papa Guilain Fimpa, Given, Maison Given, merci beaucoup. Yannick Bongondo, 4 fois Mobali Balobi, Oye Mobali Alibosami, Balé Amisato. Yes, quoi ça 4, Atonda, un homme géant. Ridi Bonte qui est derrière la caméra de réalisation du jamais vu Lelo, peut dire que non. Pichouma, c'est PM, Tata Mora Libandi, mais Libandi Amaele quoi. Voilà, c'est pas lango. Sans oublier Elvi Moulouemi, Motema ya PM. Tantôt Libandi, Nalobiga Bongoye Moayebi, Pichumansia. Voilà, c'est fini pour notre magazine Yamoko Nalelo. Na sepeli ya trop, na ndengeka masolo ezala kaka. Quant à moi, toroye la bino sous masolo mususu na ba épisode oyo kolanda to beta masolo. Car ndenge ezala na Congo Lisolo. Na osenga bo s'abonner makasi na chaîne na bino Congo Esengo officiel plus télévision. Wapi ba image ya kitoko ba qualité nezali balobi. Oh, ils ont fait ça na Congo Esengo, ils ont des devoirs. Est-ce que yo koka? Voilà, c'est fini pour ces magazines d'aujourd'hui. Ciao.